Ndeko boyoka lisolo mama na biso atindi ana besoin ba conseil. Mama na biso abandana mobali na ye mwa kala. Aye azwizemi mobali asaleli présentation lezalaka bake kovanda esika moko. Aboti mwana ye ya liboso mobali abandi ba bêtise ba comportement mabe ko bomba mbongo atikaka mbongo te donc ezo simba te ye na mama. Bavandi mama apite ngana kokoka bote kofinga ba comportement mabe akabaka te abombaka mbongo ngana kangi bisaka nga nazongi ipana biso kozonga mama azozonga epai na bango azongaki na zemi abandaki koyeba te zemi mwana na ya mibali akomi epai na bango mobali pe esika tikala bi anga pe na kotikala te nafutaka ndako boye tika pe nazonga epai na biso azongi pe epai na bango kozonga mobali azongi epai bango mama kuna ke aboti mwana ya liboso na ngongo tozoloba aza na 14 oya mibale apusani me toloba pe acheté mama akoma kovanda kaka epai na bango mobali bavandaka epai na bango papa wana ayaka kotala bana na ye soki aya meminaka bango kaka $2 $5 $3 akobeta une semaine aye une semaine aye te mokolo akoya $2 soki mama bipesa mbongo ya classe mavwanga pesa mbongo kolia mavwanga kaka bongo mama ye moko na mokasi na ye ya mwasi abandi koteka mpo atangisa bana na ye c'est comme ça que mama avivaka akontaka na ye na papa wana te mobali na ye wana papa bana na ye eloko te mama yebisi nga age ezopusa nalongwi deja 30 kingandi nakomi deja na ba 40 kingandi okobala nga mokolo nini papa mavwanga mama continue kaka bongo kaka na kotambola nde bamama batambolaka akokutana na papa moko bo papa wana akufela mwasi me aza na bana na ye papa wana alingi mama azobeta lisolo bakomi kovivre na mama akomi kokipe bana ya mama wana ondie ye muta bota bango akomi kokipe mama wana ondie abala ye na mbongo kokabela nyonso mama asendaka pliaka mbongo ya classe apesaka akotisaki na baboutique asombele biloko alimentation donc nyonso mama apesaka asengaka papa wana apesaka sikoyo problème ezali wapi mama alobi boye ayebisaki papa oyo bakoma kobima ne ozwela ngai ndako papa na baki na kozwela o ndako na kozwela o ndako na kozwela o ndako aza mobali ya bato te mwasi na ye akufa si sikoyo ndako yango azweli ye te famille ya mobali kuna bayebi ke ndeko na bango ntango mwasi na kufi akomaki kobima na mwasi moko boye mwasi wana nde mama oyo azobeta liso lisolo me mama ye moko na kati na ye ayebi ke papa oyo maria akabelaka ye papa oyo manga aza papa malamu akibaka bana na ye me alingi komona mwasi aleka te code detox mobulu nde mobulu aza na mobulu ya basi moyen te mikolo oyo